Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na baebanso bolinga maman Eliane Nitu. Ebwe ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Na pesi bino mbote mingi baebanga. Bino bolinga ka maman Eliane Nitu. Bino baebo sepelaka na maman Eliane Nitu. Merci beaucoup na bino nyonso nde bapretaka. Matoi na bino pona koyoka nga miso na bino pona kotala nga na pesi bino vraiment en tout cas. Merci beaucoup. Na sengi na yo nde kokutana na ngamba la liboso soko maman Eliane Nitu te na saka ba émission na nga sur le mariage. J'ai un service traiteur et décoration la Providence. Ce que vous en avez besoin à mariage, vous en avez besoin de ça libala, bato balia biloko ya kitoko, balia biloko ya moto, banzongo ya kitoko, basani ya kitoko, présentation ya bien. Bon maman il y a ni temps moi la tenir RDC. Tant qu'on a tenir RDC, yo moko sepeli. Alors il y a un seul endroit, un seul service traiteur. Le service traiteur et décoration, la providence de maman Eliane Nitu. Ce qu'on en a besoin, il y a comment on a moussala nanga, qui est toujours na YouTube. Au beti Eliane Nitu traiteur. Ou bien beti Eliane Nitu la providence. Au comment on a ba mariage témoin et kobimela yo wana ebele. Bande en tout cas, tu peux merci mingi. Ah, na mois de juillet, toujours qui ne kobanda moussala. Na mois de juillet, moussala na biso qui ne kobanda. Yo na mto réservé te. Sala effort. Orsa nini oya ko réservé. Date na yo. Même si on va en 2022, il y a déjà oya ko réservé. Date no pona service traiteur la providence a salé la yo moussala. Bande ko lelo tozana masolo ko solo la. Ya pasi pe mawa mingi mpona bana na biso boute kotala émission oyo nasalaki ya ndeko mobali oyo aprofitaki na mwasi abali mwasi malgré situation oyo mwasi azalaki nango mwasi ayebisaki kaka kopesa ye bana te alobaki andimaki ye ndenge wana meta bakotaki na kati ya ndako ya libala alakisaki ye makambo alingaki mwasi mpona profit soki otala nano émission yango te kende kotala yango nakanisi ekote yo ndeko oyo oza kotala nga lelo mama Eliane Nitu na ye na émission na bandeko kaka émission ebotaka mpe émission na yeli bino lelo eza toujours bandeko oyo ya mibali na bandeko oyo ya basi na oyo eza bana na biso nos enfants bana na biso oyo babotami awa na mboka poto bana na biso babotami na mboka poto bana na biso baza motu makasi bandeko oyo bauta Afrique oyo ngai nabengaka babledar nayebi te ntango bakendaka na jardin d'Eden mabina yango bango babinaka ezalaka ya ndenge nini oyo ekomisaka bana bakiole oyo ekomisaka bana baperdre babon sens na bango oyo ekomisaka bana babanda komanke respect na baparent na bango mpona ka likolo ya nini likolo ya mibali kaka likolo ya mobali eza na mibali mosusu lelo vraiment eza vraiment émission bokoyoka mpasi mpe motema ekosala bino mpasi bokoyoka mpe mawa surtout soki oza mwasi okokokanga motema te nakanisi te na obeta lisolo esila okoki kolela eza na basi toyeba banda kala ke mwasi soki akie kobala quelque part ke mwasi akoki kopanza famille mwasi abebisaka famille mwasi apanzaka famille ya bato or eza na mibali baza plus dangereux ke basi eza na mibali oyo bayaka kopanza bafamille ya bato mibali baza plus dangereux ke basi bazali et surtout ke soki mobali aye kolinga na famille moko boye akuti papa azalaka te mama aza ye moko azobokola bana ezalaka su trop dangereux mais avant tokotala lisolo lelo namela nanu mai mpo lisolo eza mpasi makasi nakokende na kopesa bambote na ngai ebele na base na bakabuzaka deuxième famille na nga napesa nanu mbote na base parce que nayebi ke base na nga eza solide base na nga yango nde eza soutien na nga yango nde esalaki nazala mwa base na nga nde moto esala nga nazala bien yango nde ezalaka soutien na nga base na nga matiti langolaise la fille de ma mère je te fais de gros bisous kamata ba bisous Matiti la je te fais des gros bisous. Maman Eugénie Mongaï Poumo, talaka Poumo. Maman Eugénie Mongaï Poumo, je te fais des gros bisous. Ya mette nanga na Toulouse bata papa et do dia wakana. Na sele ba bisous na yo ebele. Soko baluki kaka tango ko bima ki avu ke na sincère o peselenga ba bisous pa ya maman Bernice. Matiti la ngolaise tango ko bima okomona ka maman Christine Matondo. Saloba ne ti lelo biso ne komana argentin été. Tilelo mbisi tilelo na argentine nano ekoma kaka te mama Christine yo bongo nanga kombo pe matondo pesa pe oza pe matondo wasadilanga kubadilanga kubamelanga makiozi yanga ya pasi pe ya bisengo ya Zakari Tulomba la mami la plus stylée ya bata Irani Masiandoki
Ba gros bisous na bino wana ezali base. Ya Marie-Paul Lumbwe. Ça il a ba bisous belé pa papa Jacques Chimpanze. Wana ba lobi base. Mutu nyo soto azaka na base. Soki ndako na fondation te. Eh, zalaka mabe zalaka bala mutu. Alors mameli ya ni to zalaka toujours wana azalaka très reconnaissante na base na katika pesa soki oza na kati ya États-Unis oza na besoin ya kobala oza na besoin basalelo mosala kitoko libala na yo eleka bien bato balia malamu epuis moto akoservir yo azala gentil aservi mpe na bonne humeur. Contactez Katika Pesa. Kende na YouTube beta Katika Pesa TV. Okomona musala na ye o asala ka service traiteur. Ye azana kati ya États-Unis na Momoud. Okozo numéro de téléphone. Okobenga Katika Pesa. Akosala elo musala mariage na ekoleka kitoko. Ce koza pe na Dallas. Oza na besoin ya libala. Anniversaire. Baptême. Oza na posa baselela o musala kitoko sepela. Komitungisa te okobenga mama Sylvie Mukadi has blessing hand kendo koluka ye na YouTube okozwa numéro ya telefone okobenge akosala vraiment mosala ekozala kitoko botika nga na pesa mbote na bayebanga ko basalilanga ko bamelelanga maza makioze eza ndenge wana tout travail mérite un salaire bandeko na ngai. Voilà, sikoyo tokotala kati ya masolo na biso bovanda bien bozala vraiment attentif. Bo aprete nga matoi na bino boyokanga na misu na bino botala ngai. Mama moko abengi nga na kosoli bolimbisa nga bakosola kaka ya lisumu te. Mama moko abengi ngai na mboka ya Londres. Na pasi na motema na yoki pasi ya bo mama. Na yoki pasi ya 9 mois. Mama bengi alobi mama Nito osala kama mariage. Na kosenga na yo oteya bana na biso oya poto. Ngapi oya bino baba anglais ngapi anglais ya moi passe ezaka give me come here I love you I need you what is wrong what is happen are you okay I am understand moni kotane ko moi passe anglais ka ya moi na koteya bango ndenge na banglais wana komi passe wana fo benga obenga kiki m grâce ye mutoko we na banglais wana ponga kote wana na suka kana na banglais. Abi mama Nito na pasi makasi na sante ki pe ndeko mama azoloba na pasi mwana na ngai ya mwasi mama Elia Nito naza na bana misato oyo mwana na ngai nazo kobeta lisolo za mwana na ngai ya mibale mwana na ngai oyo ya mibale mama Elia mwana na ngai ya 26 ans na boko libana oyo bango moko papa na bango atiki bango bazami ko ebika makambo poto ndenge ezalaka na mobali to seto kabwana na tikali na zoboko na bana mwana tikali na une année pour asisa école d'infirmière atikali na mbula moko pour asisa classe mwana botami na mboko ya Angleterre mama Elia Nito to na moi province to na Londres te to na moi province na mboka ko ya Angleterre pa ye mwana botami kaka ndenge yo betaka seto ba bleda garçon moko awuta Congo aya ndenge bayaka kaka koluka vie akute na mwana nanga bakutanaka na ye soki na fete moko bo quelque part pa bakutanaka alingi mwana kamati alingi garçon wana nakomi kobondela mwana ma chérie okomi amoureuse makasi boye mpona nini mama otikelika na mbula moko une année mbula moko ya pamba po osisa école d'infirmière oso outi déjà mosika silisa nano classe na yo obanda mosala na yo malgré azalaki asalaka akendaka classe asalaka osilisa nano ozo musala na okoma vraiment poser ovanda bien mwana ngai sima oyo kotala makambo bolingo na moni komi trop amoureuse webika bana soki basi baleli kemba ba saisonner yango mama mwana komi mutu makasi mwana komi kotelemela ngai lokola pe na ndako na mobali te na bokolaka bango moko na boti bango pe ka bana basi na basi lokola pe na mobali na ndako te naza pe na mwana mobali te mwana komelinga mutu makasi mwana bolingo mati mama mwana nanga likambo nini ata babolingo ngo mwana nga silisa classe na yo eza important silisa classe eza important mwana mama Nito mwana alingi koyokela ngai te mobali kuna salambaki mwana yebisi mwana bapara na ye lokwa mama nazolinga ngai te omoni loko toyoki kosala po tokase barrière o lokwa mama azolinga nga te na bala yo fo tobalana na biso nzoka Blédard abande kosala musala na mukanda ya mutu ndenge ezalaka Blédard azaki na mukanda te ayebisi mwana vérité te kana mukanda te mwana moni Blédard akenda kaka musala mwana azaka pa na bango na mama po asisa classe azwa oyo ayinda kwa kende
Blédard apesi mwana bolingo, apesi mwana bolingo, apesi mwana bolingo, apesi mwana bolingo. Mwana langwe. Mwana langwe. Mama bandiko mwana na ngai. Ndenge zaka mama ofandisi mwana ozosola na mwana. Mwana niko yoka susu mama te. Bolingo elekele nzete. Mwana Blédard atie litoyi ayebisi ke tobalana. Tika tobalana po tokase barrière po mama na bino tika biso tranquille. Il faut tobalana. Mwana ayepa papa, ayepa mama bango. Oh, de toute façon, ngali mobile nanga mingi, I need to married. Mama lobi mwana. Mobile yo moni kaka mobile wana, silisa class. Zwanda kuna yo, mibali bakoya. Oyo ya Blédard mwana ngai na lingi eti. Mobali mobile kana ndako aza respecté. Nenga kota kana ndako na respecté. Ivana ndako na ngaza respecté. Mobali yo penzo moni akopesa. Motema no mobimba mwana boyebi soki basi balingi atozoloba bana biso nde tobotaka bino bino bobotaka biso te bana balinga koyoka te bandeko bolanda ntina suka boyoka pasi oyo mama na biso ayoki likola garçon ya Blédard oyo aye kobebisa aye kolongola molimo moto na mokili mwana tali nanu mamaki mpona biso nanu somo zana nazwa nanu zemi mwana kamati akumbi zemi mama chelo boko na litama ane wana lobi ki moi ke su classe ezate yaza na ba fatigue na ya bazemi yako kotanga te po ki bazemi moko bebelisaka kovanda bongo mobali aza koche kaka mbamba to bala na kaka pandake aza na zemi ko 7 mois mwana na biso wana ya mwasi alongwe na ndako na bango ko na mobali bakei ko bala na baki kosala mariage civil bango mibale na 2 témoins bobi na poto ndenge ezalaka baki kosala mariage na bango nzoka Blédard azaki na mukanda te asalaki bongo po azwa mukanda na nsima ya mwana mwasi wana abanda komonte mwana wana contre famille na ye mwana respecta su mama te mobali yango azala na respecte ata ye na ndako azaka na respecte donc mama mayele esila mwasi na mobali bakabwana kala papa na mama bakabwana abokoli bana na bino abokoli bana nanga bien satan oyo kokotela nga na ndako mwana mobali auti Afrique Blédard oyo aye kokotela nga na ndako moto yako kobebisela nga vie mama nitu mwana epai akenda kobalana nga nayebi te yana ya mwasi ayebi te lekende mpe ya mwasi ayebi te asala makambo na libala na ye siko mobali amoni mpona azwa yo bien ifo ya kovanda wapi oya kovanda epa na nga mwana alaki mama oyo nga nakie na nga na ndako na nga okenda ndako na yo ndenge nini deja oza na mokumba vanda obota nabokola koko ozongela classe oyo te nga na okende epa mobali na nga na okevanda mpa mobali na nga chaleur ya nini ya zemi ifo mwana abotama na ndako wapi na ndako ya papa na ye mama alobi mwana na ngai vanda de toute façon mama naza déjà marié yo oza marié oui naza déjà marié mama marié mama abina vanda na mabele na bandi kolela natali mwana na ngai kitoko mwana na ngai ke classe mwana na ngai six école d'infirmière mama nitu natali Blédard wana mama lokola Gombe na Kingasani bolimbisanga ndenge nalobi bongo eza normal eza bongo mpona moni exemple na opesa te mpo bato ya Londres kuna nayebi soki ezalaki awa nanga na bata mosusu Saint-Denis na Montpellier mais toke na oka na ndenge Kinshasa mpo toya bacongolais aye mama nito ya lokola Gombe na Kingasani abi mama nito naoka pasi ya motema mwana kenda epai ya mobali kokenda ke pa mobali mwana alobisaka te mwana alobisaka bandeko na ye te mwana akangisa biso binemi po tellement mobali ya monta ye mwana akoma na mobali kaka partout na mobali mani tu 9 mois ekokaka te 9 mois ekoki po mwana akende kobota mwana lokola alobisaka biso te tozaka na banouvelle na ye te ata bandeko ntango na kotuna yaya leki na yo ata mikolo ya bimama elle m'a bloqué partout namonaki ete abloke nga partout yaya mama blokanga namonaka ye te nyonso wana mobali moto amontaki ye mobali amonte contre famille mpo bazala bango mibale lokola abalaki ye deja akende kodeklare mpo azwa mokanda na ye botala niveau ya bana mibale ba Blédard oyo tosuki wana te tozokende bola nanga bien nzemi kokisi 9 mois
abima na ndako na bango na zemi ya 7 mois, ba 6 mois quelque poko 7 mois, akepa mobali. Mama bi tokomi 9 mois yango yo, zemi yo, tango mwana kobota ese koki po ayeba quand même que zemi ya 7 mois. 9 mois yango yo mwana na nga fa bota. Bandeko, mwana kenda kobota mama ayebi te, kaka ye bleda wana mutu ayebaki ke mwasi ake kobota, lokola montagne na famille na ye, mama wana alobisaka bandeko te, alobisaka mama te, nyonso ne wuti wapi ewuti kaka na mobali moto akabola mwana wana na libota po mwana botami na poto akoli malamu na maboko ya mama na ye na bandeko ne ntango kaka azoki mobali wana, mobali alave cerveau, mobali abineli machacha yango ka place mwana akabonaki na libota na ye. Botala mwana ke kobota kobota mwana ke kobota que son âme repose en paix. Mwana ke kobota mwana réussi kopusa mwana te, kopusa moninga na ye bébé te, mwana kufi na table de travail. Jeune fille a kufi na table de travail, 26 ans. Atiki mokili na table de travail na 26 ans. Sikoyo yo mobali oyo omontaki mwana contre famille na ekende koloba ti ke mwana kufi. Akokaki yango te. Ba médecin mutu bakibengaki famille ka ndenge ezalaka médecin mwana nga explique situation numéro ya famille na bango yango yo kuna esika akendaki na mwana se présentaki teke na mobali na ye te oyo na mobali ne tobala na akendaki akenda ye kotika ya bota à table de travail mwana kufi, mwana mwasi 26 ans pe ya son âme akufi. Hôpital ebengi mama, madame intel to ana besoin ya hôpital. Mama makila nzoto ningana ki abia mwana ofuza la boti. Akende kuna azokende kolakisa mama mwana boye bina poto tango za na komba ba parents na yo ebunga na te so ba beti kaka tant ikobima o aza mwana mutu boaza papa ebima boye binenge zalaka tout compresso za marié ben oh monsieur madame boye ka poto madame kombo na to moni ona mutu tel tout ça boye mwana o mwana si balongolaki déjà na table de travail ba che déjà na chambre mususu batiki wana pona parents na aya ko identifier mwana na ye. Mama komi mama moni mwana kufi. Mama kuti mwana ya kukufa ebembe. Mwana pa kende kobota akufa. Kuta bimisa ki kutu te. Nenga ke ya bimisa mwana bimisa kutu mwana te. Mwana pa akufa. Mama tunakilo ba katinga katikati. Mama nito na vi na ngana lela na lubongo te. Na mona vi esuka. Vi esuka mama. Ti lelo nazanga esengo. Ti lelo mama nazanga esengo. Bleda alongo na ville wana kima kenda ville mosusu. Yango lelo na na conseil na bino ba jeune. Pourquoi bokela ba parents te? Pourquoi bolinga bokela ba parents na bino te? Okomona yo oza na 20 ans. Maman a 30 ans. Maman a 50 ans, pardon. Cela veut dire que maman a double âge na yo. Maman yebi koleka yo. Soki maman a soki mwana nanga boyelanda o maman lobi mwana. Pesa ba parents pasi. Bo pesa ba parents na bino pasi bana. Surtout bana basi, bana mibali kutu bazana bango quand même bien. Mwana mbali abeba ka so koti na komela ba drogue ba nini. Mais soki abini na biloko wana te mwana mbali azaka bien. Bato bola ka bana mibali pona mobulu to bakanga basala boy. Mais soki akende wana te mwana mbali kutu asa bien. Po mwana mwasi alangusaka mwana mobali te ka alangusa mwana mbali akimisenda ko. Mais mwana mobali alangusaka mwasi akimaka ndako. Na yo kote ya bino ba jeune.
Ba jeune fille na ba nazaka deuxième maman na bino. Votre deuxième maman, maman Eliane Netu. Deuxième maman na bino bana na ngai. Boyoka o naza ko yebisa bino. Biso ba mama to monaka pasi. To souffraka na makambo bino bana bosalaka. Botala mama oyo na 26 ans fleur d'âge. Mwana kufia ke ipona kozanga koyokela mama. Mama alobi mwana nga silisa classe. Aya mama kanisi nini onakeza nuzebi na pese na nosomo okumbi mwana kasi vanda kasi obota mwana na bokolela yo mwana osisa toujours classe na yo okimi na mobali okena mobali wapi résultat lelo mama a perdre mais mwana mobali na perdre le côté basi babalanaki mukana siko azotoka kozote wana na yebite pona mama oyo azala susu azana contexte na mwana na te akimi ville bazaki shua ake na ville mosusu koya koyeba ke mama aza na mokanda te mwana azalaki na mokanda te garso eyekobima kaka na masolo ndenge abandaki kosala mwana oyo ya mwasi ayebaki te azalaki na mokanda te mpo bandaki kosala na masolo nde ekobimaki azalaka na ye kutu na mokanda te donc angaki aprofite kaka na nsima mwana mwasi oyo azwa nini azwa mokanda donc azalaka na mokanda te bolingo yango ya ndenge nini na bableda bapesaka bino yango natuna bino nanu bana oyo bobotama bino na bino balingaka bino te bamona ya bino ndenge nini bakolinga bino te pourquoi bino bana basi bobotama na poto bolingaka babledar question bo répondre nga nanu pourquoi bolingaka babledar ngaka nde na bote na nga boye oyo ka mwana popi ya mokolo ndenge mwana popi ya mokolo aza boye ndenge bomona nga boye ke mpenza mama ya biso na papa ya biso babotaki nga mpenza na poto nake mpenza na nini na crèche na poto nake maternelle na poto école primaire nake collège lycée nazwi bac nake université nake bala bledar sia ya koloka to ya nini otalinga bien nake bala bledar ya nini yango sia na bala bledar te na kobala biso na biso toke na français molai ya babledar esuka na nzela biso na biso toke na français molai biso na biso toke na espagnol ya molai biso na biso toke na anglais ya molai po ya babledar esuka na nzela bozaka fier na bino te pourquoi bobotama na poto bana bacomplexe ebele bocomplexe babledar bledar place auti oyebi monika na poto asa sukoma neti mwa pantalon mone mobali mibali ya babledar bolimbisanga me nakoloba parceke naza mama nakoloba parceke nayebiki bino bana mibali bolingi konyokola bana basi mingi bino bana mibali ya babledar bonyokolaka bana basi mingi bamama mingi baza kolela omona kaka ozwi mwana bato fiance ye lobi lobi otiki obali ye lobi lobi obengisi oyo otikaki na Kinshasa ekomi kaka ayebolamba te azalaka propre te aza solo aza boye okomi tala baqualificatif ya mabe nyonso opesi na ye mais avant obala ye avant apesa mokanda mabe wana obanda komona yango te oye komona solo na ye ya nzoto oye komona kozanga koyeba kolamba na ye ntango kaka asi apesi mokanda boza bana mabe soye modi boza bana mabe boza konyokola bamama mingi balelaka mpona bana na bango ya basi mingi balelaka mpona bana na bango ya basi babledar oyo bagarso bouta babled oyo boye kobebisa bavie ya bana basi ya poto makasi nyonso na kaka likola un coup KO boye konyokola bana makasi vraiment omonaka bana soka nana bledar onane bledar sikoyo bino na bino awa nini bokoka balana te bana bobotama na bango bokenda na bango na balycée na bacollège babalaka bino te pourquoi bango bayeba kosala bolingo te bayebaka yango te bango bayebaka te ka babledar nde bayebi non bosala baparent na bino mabe makasi ce n'est pas bien bamama baparent bazosouffrir makasi bana à fleur d'âge 26 ans mama sakota ménopause abi mwana ya soka kuta zwa na 12 aza na 12 ans mama kenda déjà na ménopause ya kozo mosusu wapi boyebaka te kobotezaka la vie ou la mort ozala na boyokani te na baboti na yo okimi baparent les parents ne maudissent pas c'est Dieu qui maudit tango parents aza na pasi na motema okozwa bonheur te mama kolinga te mwana ya kufa esuta kufa ntango ake kobota mama mwa olinga yango aza te boyokaka te mpo na nini pourkui bolingi koyoka te bino bana mibali ya babledar bino bana mibali ya babledar botika bana ya bato botika boyaka mingi okozwa mwana mwasi ya poto ozwi yo balie mais entre temps otika mpo nde boyaka otikaka toujours na kini bazalaka
kala kutu succès zaka oya ba musicien lelo ki pa sauter oyo ba musicien succès o ba to théâtre lelo ki pa te il suffit kaka oye ba kaka ko beta kaka le fouila na yo bien ok kaka moi église moko boye otala ba fika ko talika pa ok kolinga ah non c'est pas possible que moi ça perdre vie yango bino bana nanga bozotala nga botika konikola baparent na bino eza mpona bien na bino c'est pour votre bien mama sakoli na ye boosala finition ya vie netikanga na osala jibile na finition ya vite mama azosala finition ya vie na ye papa azosala finition ya vie na ye yo moto ozana na 23 ans avec yo nde oza nano na vie tant encore l'avenir devant toi une maman qui a 50 ans peut-être il lui reste au moins 10 ou 20 ans de vie mais yo nano moto ozana na 26 ans ozana na ba 50 ans de vie. Ne soyez pas pressés pour vous marier, non. Ne vous mariez pas avant la saison, non. Cause la pressé, mariage eza course te, eza compétition te. Baloba baloba, kuja lukasa kopia mukana, kolia mbango ya kozika munoko. Kolia biloko moto ya kozika munoko. Boyo ke la parents baza banzambe ya se bana na ngai ya basi. Ba parents baza banzambe ya se boyo ke la kabango. Mwana oyokelaka baparent te akutanaka na baobstacle ebele na vie mwana mwasi na akie boye eteyi bandeko ne kasi bandeko na baza su tetu na mama na bango baza tetu te bakobanga likambo oyo ekomeli ndeko na bango ya mwasi kozanga koyokela mama ata ndako eza na papa te boza kaka na mama na bino abokoli bino elekisi te koyokela mama te yokela kutu mama félicité mama ke mama bokabwana na papa me bama obokoli biso malamu. Il n'en est pas aussi cette école d'infirmière, maman. Ok, nous coûtons na makambo boy liwa ok na sama bele na mwana botaki liwa boke na sama bele ka boy. Maman na bisinga mama nitu na vanda na likambo mingi na motema pasi. Metango na yoki outi ko beta lisolo lobike ndeko wana ya mwasi mutango azobota te salinga pasi. Ketango azobota te mobali akuta deja mobali na bana misato ayebisaki mobali vérité tala makambo ekomelaki. Ya ona bakina peso lisolo na nga mwana ya nga ekutu. Mobali ya bleda akimisela nga mwana ndako. Ule mwana zata na bomo ya ta bebe wana kufa ne mwana nga tikala. Na ye na bebe bakenda na tikala boy maboko pamba. Ye muta bomelanga mwana pe akima changea vile akenda pe oyo nyonso ezali fruit ya mutu makasi ntango oza na zembi ezala pe na mama nde aza deja botaki aza na expérience akoexplike ke tala boye fozala boye mwana azalaka boye bolinga koyokela bamama te mpona nini boyokelaka baparent na bino te mpona nini bana na biso ya basi mama wana aza na pasi aza na Angleterre abenginga po ayebisanga na bino avandi nango mingi na motema mama lisolo buti kobeta wana yango selinga pasi na bengi na yebisa yo mama kolemba te teyaka bana yo deuxième mama te ya bango kaka bana nga boyokelanga mawa boyokela baparent na bino nga nazaka deuxième mama boyokela baparent ezala mama aza divorcé ezala mama aza femme seule ezala mama aza mariée yokelaka ye c'est important. C'est vraiment très important. Au lieu de vivre longtemps, au lieu de la bénédiction, au lieu de la bien à ça, moi, yo que la parents na yo ko vivre malamu. Au cause la besoin que la bénédiction nzambe te. Nzamba va ko bénir yo automatiquement. Au cause la poste senga été. Ceux qui m'ont qui classe, ça na ba résultat bien, on a besoin senga cadeau ta. Mon a qui classe, elle a ba résultat bien avec mention. On a besoin de cadeau. Yo moko parents ba témoin na mérité cadeau repesa. Et le kola bana ceux qui boza correct vis-à-vis à ba parents, boza koyokela ba parents, boza ko respecter ba parents, boza obéissant na ba parents na bino. Boza na besoin ko senga nzambe bénédiction te koza la automatique. Vu que ba rendre ba parents na bino heureux, vu que ba parents na bino baza bien. Na mitema na bomba na kimia oza na besoin ko senga bénédiction pa nzambe te ba parents nde bakobanda ko sengela bino bénédiction po nzamba bénir bino ekozala automatique bénédiction na bino baza ekozala automatique boko souffrir te oza mato ya koyoka ayoka bana oza na mato ya koyoka ayoka maman je compatis avec toi
Molimo jeune fille na biso epema na kimia kande to solaki na téléphone. Je compatis. Mwana biso esikaza molimo ne epema na kimia. Longola kanda na motema, longola nyonso limbisa epe po epai eke azala na kimia mama. Oza na déception oui. To sololaki mingi. Émission yango nasali ndenge osengaki nga nasala. Ba oyo bokuta na émission ko ba parents, bo partager yango na ba jeune fille. Surtout na ba jeune fille. Mobali akabolo na baboti na yo te, ba parents baza banzambe ya se. Ba parents baza banzambe ya se. Mwana oyo aza na obéissance te na ba parents na ye akozala na bénédiction te. Ba parents baza banzambe ya se. Pona lelo to soki wana. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki tata nzambe kalosa kumuna. Nzamba nous bénisse les bana betu. Bye bye.